te balandi émission mal à l'aise. Balobi na masolo ya net botiki la Congo Millennium. Ce qui bino boza makambo biso na Congo Millennium touza solution. Merci à toi mon beau Siriki Dibenzi, motema et maman Jolie Dibenzi, maman Ngouli pomme verte moi c'est azanga mbanda. Merci à toi mon vieux joli Koussala balobi, merci na o nyoso sa na bana bandali bazar reconnaissant na o zo sala motema malam balobi mutu montre mikonga na obengo mutu montre po mutu ezo sala. Merci à toi mon vieux Jacques Maelanda, vieux jamais na ko boaka yo yo zalaka awa mutu ko remplacer yo azate l'émission lelo nazanga moko te na plateau naza juste na base babi base nzande makambo le planto suye pe na base na e na cop babi jamais babi mon boulot ben ifongo la penza to ke indépendant to ke na masolo ngo bonjour maman papa na ngai koko se présenter balandi émission mal à l'aise et ba kombo na yo Kiba. Ouais, voilà, dans l'émission Malaise, les autres ça vraiment na Kiba. Nabi que bobo la coco déjà à comprendre que Kiba base bena ya lamuka. Bodi masango basango ya lamuka. Ouais, lamuka pepele président za mikili azo sala tournée européen, tournée américain, azo kokuta na baninga ndenge zalaka. Voilà balobi président za miki président na poto za président moko. Président ni yo lobia. Biso président na biso Martin Fayulu, moi mambeleki na Paris te. Wana eza président na bino na ndoto po na pouvoir azate. Pouvoir ezali Antoine Tshisekedi. Yo bino na ndoto na bino na ndenge bo sala na bino ndenge bo tsake Martin. Tena ndoto ndeni. Est-ce que depuis mamba politique banda na RDC so mona mutu mo bayambi bo na Paris. Mobutu bayambi bongo te, Tshisekedi le père bayambi bongo te, mais Martin Fayulu bayambi en plein Paris. Il a fallu ce total président il y a Twitter, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a événement à Paris pour na pouvoir azater. La pouvoir moi azater parce qu'il faut récupérer pouvoir na biso ba yibaki biso yango to obunda pour to récupérer ngo. Pour récupérer au camp pour mani président Félix a eu mandat même pas 3 mois 4 mois. Ben il y a bon côté même pas 3 mois 4 mois. Parce que borosé la 5 ans bien pour na mito so zamba sunga atambusi na bien. Akoke pe na 10 à 15 à 20 lokoba ba mobutu. C'est comme no tango na monte que bozo retourna ngulu. Félix Tshisekedi azana ina ni kuto sala. Tango monte ba ona ba omba bebani. Copie bando bebas. Des copies beba bon biso to komonso avantage. Ba finga la muka ba bi la muka to kosa. Mais bango mongo bata 17e ribo. Oki beba lobite. Mais bino pe ça la muka raison. Mais ba bibe bino pe bo kabo panzani. To panzani ndeni. Abi Moïse azondima ke Félix président tenge yo lobi wana yo ngai te. Mais mbemba ba mususu ba imaka mwana te. La muka tonge bandaki ya 6 personnes mais la muka siko ezesu ya bato te la muka komi ya peuple. Ezesu ya babemba na ba Moïse te la muka komi ya peuple. Ezesu te il faut Martin Fayulu que akino pesa contre ni pa bemba te Martin Fayulu va pesa contre na peuple. Pas obunda pona peuple. Azobunda pona ni bemba ni Moïse. Vous comprenez? Moïse alana Félix pour ba pesa ke passeport congolais. Ayat. Yemo sur na Twitter alobi moi ezata ya jour Kabila ozana CPI. Mote yemo azo se contredire na maloba na ye. Aza magistrat alorwa eguye tam sa seconde eko vanda tezo kende trop. Mais bino lobi ki na ba député nyonso ya IDPS balimbo. Mais le to la na télévision, je koko mulomba aye na ba preuve na ye o ya votaki ba député ya IDPS. Je koko outi prison mais belé tikalo le kana sima zalaki te. Mambe se changer de libanda. Foyer bango. Ba o ba voter bango ba o salat. Yo kasi mamu Tshisekedi alobi siko ba longola ba sénateur on a ba voter pour to bander de so élection. Quand ka ba sénateur ba voter na mambo o salat. Ba député IDPS balandika makambo papa na bango asalaki. Papa na bango bapesaki pouvoir na lukuta achaki la rapproche. Bon pe bavandi ba biso to bito lala to ko sekete lo ba père wana limité batikala ba mbawisa likola kolanda papa Tshisekedi. Mutu na mutu ngombo luka par na ye. Bon pe bazu ba par ba 40 000 na bango ba pe ba parler ba e débana na bango. On comprend. Qui va na la 40 000. Mais bon ba bi ba corrompre bango. Ba corrompre ba tunani na mbongo. Ça c'est biso mtolo bango to bango bo batayi de pes ba lo bango na TV. Biso to landa ma makambo lo ba. Ba bi ba député na bango ba 40 000 ba 30 000 bon. C'est normal. Maintenant les solo il y a banilé élection il y a ba sénateur et président Félix albié mon ko robimisa gouverneur na pour na yo kolo bani place wana. Bon pour na nga na ndinga mabete bon na ko féliciter no moi Félix.
na mwa musala mwa bien sali akosala déjà ya bien po ezomona na moke moke asala ya bien te po asala yango cause base na ye telemi bosiko so base etelemaki te motiki ngai ekende mba moko tozala lokwa mikoloko atelemeli yango mpo na base etelemeli yango to yango te siko so base etelemelaki yango te seka ngai atikana mpe basénateur ngo bacontinue na bango epuis ye moko alobi ya kobimisa gouverneur pour na code 192 lobi président akoki kovote na akoki kotia mpe gouverneur kobimisa gouverneur elobi eloko te okobimisa no gouverneur soki na sénat oza nano eloko te na badepute oza nano eloko te bo gouverneur osani gouverneur adirige mboka bato badirige mboka ce sont des sénateurs et des députés gouverneur yazwaka ndenge aloi uti likolo bapose ye asali yango ye to yango te gouverneur ana eloko te awabimisa gouverneur wi siko ata bimisi gouverneur siko échange eloko te basénateur wana yango tokosala na bango kaka baandre kimbuta bazongi vie mo atika efulu na kini azongi lisusu bamatata ponio ye wana candidat ya sénat batie 5 candidats na sénat oyo bawela poste ya président ya sénat matata ponio aza na kati siko bango bade anuna nte balongoli basénateur yango toyoki balongoli bango te basuspendre yango mais balongoli bango te kosuspendre na kolongola eza deux mots qui sont différents vous comprendre kosuspendre na suspendre tokode total loba to suspendre mission oyo basuspendre pour le moment mais mission ko continuer on comprend basuspendre ba sénateur so de basuspendre ba sénateur ngape na zo mituna nani ngape na poser bata IDPS question basuspendre ba député ba sénateur siko tokende le 28 mars gouvernement fait bima 100 jours président ye moko alobi ye moko muta kotia gouvernement awacha gouvernement na ndeni président numa achaka gouvernement te na loi nini elobi ke président facha gouvernement ça non ande balobi président doit kotia gouverneur ya mboka bango mo peka bata FCC baoleka na TV bazotanga code na bango na ezosala ke président akomi ko violer constitution akoki jamais ko nommer bato kaka bango mongo su bata FCC moni kopango Félix Tshisekedi akotaki on a loyenge vous comprenez il fallait vendre étudier no makamba komi ya tanga kite iya yeka ba bise signé Vital Kamerhe ndenge penda président Félix Azana babi atangi beye na poto koma ya kozwa azwa kwa nini boya tanga te ya ba signé Félix Tshisekedi a mis que c'était vendeur de pizza en oteka pizza en tout cas maître Dikes Lutadi la yoga mambazo loba en oteka pizza voilà en oteka pizza c'était vendeur de pizza en oteka pizza tangi ne kuta ya yoga atangi ne classe de biso to tanga ka premier maternelle to keti na ba 16e de ba diplôme vous comprenez esuki ka wana atangi ndeni bakotse candidature to ngamba voter baninga musu balongola bango okate baseri mo besubso mo bimen Tshisekedi faut balongole po ani ba diplôme yaki na ngozeki ya loko ayaki ne be preuve ya diplôme na utaki ba poto utaki ba partout ayaki na ayaki ne be preuve te Kabila clé na yakanga Félix yango wana yango metina suke fe Félix CD Félix atangi nenga debiso to tanga tito si ba diplôme to suki ka wana atangi li wapi atangeli wapi bapoto to bana bapoto baza wana babite Félix bena tanga aza mutune que c'est un vendeur de pizza yango moni moyen tellement c'est un vendeur de pizza amemi copie ya mboka lokola kopa pizza yango moni ko mokange kraka ye moko kraka o installa meza krakat webi te eza kraka base hein na Genève tamba bebanaki alobaki nini etindi base so depuis Genève si le yo monaki beti suma sur la base ayo beta masola base ton base etelimi c'est que base yango ezalaka important te base yango bacréer yango kana baévénement après atangi base siko question na tuno soki base c'est soulevaki te c'est que basénateur wana benga basala siko yo ozo diriger mboka na maloba base tozo diriger mboka etake président mais par rapport peka azongi na base la base etelemi yango mona suspendre makambo wana lobiki bakoleka yango longo nazoloba siko soki base ezalaki te siko olinga kosala no makambo yango siko yo oza président base mute komo de siko ekoma soki bavote loi mombe na parlement il faut base ebima na balabala po ya boya ezalaka te seko président bakufi bato babundi bato bazoki bakangi bato kasi bato bakufi bato babundi eza bato ya IDPS biso bato alamuka tovandi totana biso cope na bango na bango mbwa aswi mbwa te ezolekela yango oyoka ekri wana te mbwa aswi mbwa cope ebebi yaya Tshisekedi akomo meka kolamuka mais po alamuka eza mpe difficile po alamuka bien vo ateka Kabila tanke ateki Kabila te olamuka te mboka Kabila lobi aza na problème te ye aza na ye sénateur alingi asala na ye avant na mboka aza ndi à l'aise pourquoi bino molingi kaka ke Tshisekedi ateka ye aza mutu lokola biso nyonso tu na mandat ya Kabila ba récolter 300 une affaire à plus de 300 bato beleka bakufi o Kabila bomi ba musicien Kabila bomi ba député ba politicien Kabila bomi na ba comédien
Kabila bomina ba combataka ya balabala jeune moi bunda pona mboka Kabila bomi siko to fani na boye na famille na bino mutu moko bomi bato na suka nango mutu ngo lobi to sangana après bo sanga ina bino to siko to vivre na hypocrisie pourquoi Kabila za mutu mabe congolais nyo Tshisekedi abenga Kabila mutu mabe na yebi yango te to tala be mission Tshisekedi azo finga Kabila mais le jour Tshisekedi Kabila ngako misu mutu malamu batutani suna Tshisekedi moteke komba 20 mutu finga mutu mabe na 2011 na 2017 bokomba massa ezakata mutu mabe atikala mutu mabe mutu malamu atikala mutu malamu mabe pa ko s'excuser na ye abi beza berere entourage na ye ayebi to sangana ezaka nango te beskizo ba s'excuser raison ndiye beskizo mo ya biso moto sala ba défi na biso primaire ya miki ya ndenga mboka yo bomi bato apo bani ko s'excuser ba famille ono yo bomi ono bi combien d'orphelins o batikana na bagoma biso ana kisasa to akabie to mona ba mère na ba père yana ba petit mususu depuis âge de 2 ans maman na kufa tili lo kola bonga yebi papa ta yebi mama ti cause zango za nani za Kabila après le lesu mwana ngo yebi se Kabila za bien est-ce que mwana ngo ondi matin to maintenant li solo mke ya mbemba to zungu mwa sima lo ba ke mbemba lo bia ko ya soki ti Kabila okende CPI mais nous pe bimaki mbemba za ne pe pour ndenge ko sangana ya IDPS na bato Kabila bemba tikala ça pour non ni Moïse Katumbi pardon bon Moïse c'est normal Moïse ya luka ndeni na ozongela kisasa exil le mbongo trop avant mon sous abete sous 5 ans d'exil sous avant mon keba ko ke pena na faillite na mbongo na ye ya mo temps Félix Tshisekedi aleki aluki asala alliance na IDPS PPC facilita ya alliance on peut simbaki ba pesa ke passeport congolais mais yemo ko teke mukula vanda ko tina suka Félix Moïse Katumbi yo ko que Félix azanika simple échantillon so tane ba Twitter ke alobaki bien que agozonga RDC a CPI a remercier Félix Tshisekedi nga PC passeport congolais mais agozonga RDC ti Kabila okende CPI batuni pourquoi because nango eza na insécurité tant que Kabila vit au Congo mais aux insécurité ni tant que Kabila azana sous le côté azanika simple sénateur atikani na pouvoir te oyo ya ko ke lobake o lobato bwake na makala batebo bakeni boya bukena Kabila simple sénateur mais armée eza na maboko na ye ane sénateur simple sénateur mais armée eza na maboko na ye siko talaka mutu armée eza na maboko na se kana facilité au bomo tango ya lingi oya pe na aéroport uti pe njilo okito komina masina ba krelo mama na mbutiage moko ba mbiscade mo esala mena masase beti ba bomio oko pa Kabila azana sénateur mais yem to diriger Congo obomo na ngote bomo na tena ba matanga ya kizenga nana yaki mutali boso Kabila vandi banda kimbuta ba pusani ba sololi Kabila linga kini bakotike amata na mutuka biso ba congolais to linga kolanda bilo musu c'est normal ceux qui Kabila yeli boso eza problème aza mutu a travailler ki na ye mutu azaki na ye ceux qui lelo nde to pesa exemple ngani na bonga na mutu no lelo penza makosunga pe na kufi ceux qui yo yeli boso que patron na ngai kolo site aye na ye sima est-ce que ça problème ba ni tete aye sima pour la ni monte que ça sens te bato nyonso bayaki avant Félix Tshisekedi baza tokolo bandeni Félix Tshisekedi aza lokola patron na bango tango ye patron na yete basalani bavandaka omona te Kengwa Dondo président Sénat azeleki Félix Tshisekedi aya Kengwa Dondo azela Félix Tshisekedi aye ati ba fleur Félix Tshisekedi aki ale Kengwa Dondo asenini aki siko bembe Joseph Kabila zana les pommes ezaka pour Kabila kendaki avant Félix eza manque politesse aza impoli président de la République na yete yo déposer fleur OK yo zana yo problème na ye azaki na problème te des fois ba problème yo akana ba problème c'est matangeza yo kendaka liboso muninga yaka na sima ezala rata voilà balande émission malaise toujours ko bakara na émission abili le pa émission eza makasi bazomona question réponse donc na babi pena la muka baza makambo to maintenant lisola kinga kati to kaki batalobio Félix akena kinga kati lelo sous na Facebook na côté na moni sous baté photo moko alobi ke botala Kabila nani Félix aso kene sous kinga kati est-ce que eza mabe ya mutu azaki na pouvoir alongwe mutu a remplacer eza mabe bako sola te akoki ko inviter place ya zate biso to zonga na ndenge moko ya polémique pourquoi ko inviter oui c'est bien on est ko inviter ne Félix mais question biso ça mitu na masolo bazo solo la biso pe faut peuple to yebaka tant Félix a outi ne faut ça biso pe que to sala ki boy to zongo sala ki boy to sala boy to ba corps bango ba sala biso to yebanga te pas ce zongela biso yango ne photo tele mana to sepela na ba rendez-vous wana te abiso ba rendez-vous ne zo sala ma to na butu rendez-vous ni non pas beaucoup tena na mutu faut que kana butu kele pe na moïse yo kenda batu balali yo sali suite OK azoke ne ko ba ordre o baza ko imposer kuna sala boye zongisa boye on comprend
ti sikoyo totika bablague biso nyonso tovivre yango tokokomprendre ke ti sikoyo c'est Kabila qui dirige le Congo eza likambo okosa te pourquoi tozovivre lokwa bahypocrite eloko mo tomona ya réel mais toninga tobombaka lisolo mpo ani toloba vérité Kabila moto aodiriger Congo pourquoi président na biso Félix akati makambo ya sénateur monte ke eza te ke ye nde moto aodiriger Congo Félix Tshisekedi akati makambo ya basénateur oyebi pourquoi akati yango eza soni akapali ke kope komo reverse nga mpe fona sala eloko mona sala eti naboma kope yango oyokopa badepute idps babimisi sénateur ata moko te mais bazalaki capable ya babimisa ne fiske ata 3 sénateur lamuka quand même bozu soki 10 personnes oki te na lamuka biso tobimisi na biso basénateur na lamuka biso tobimisi na basénateur baniso président Félix abangi bino bien te président Félix abangi biso te biso toliaka te biso tobunda mpo na Congo yango moni tosali mosala basala mpo na Congo tobimisi basénateur Félix Tshisekedi parti na ye bazolia mbongo yango moni babimisi sénateur te yango moni base ebimi na limité ye désordre tina na nini baye kosala ba désordre tina parler du peuple si Félix am comprendre que il faut na boma na bomi abomi cop on comprend biso tolia mbongo te biso tobunda mapo na mboka to tolia larse so tobunda mapo na mboka ba député na biso mamba obunda mapo na mboka ba député la mboka yango moni to bimisi ba sénateur yango pa na profiter pe ko féliciter ba député na biso la mboka boza mamba vrai soda comprendre na oyebisa nde na badepute ya idps bandeko na nga ata kolia mbongo me bokolia mbongo na façon wana te bokolia mbongo na façon wana te botrahi idps na niveau moko ezalaka te attaque sénateur moko abimi te c'est pas normal bale combien bale ba 40 000 na bajip boyoki te bale ba 40 chaba na bajip tomonaki mpe ndeko Daniel Safu ande kolobela makambo parlement on a ke kuna na simbeli bongo na nzoko mais lelo tomoni ye silence côté ezaka ni ye pas juste pe ka moi 40 000 na jeep Daniel Safu na yebi te soka zui mais ba soupçon zo bimeza na ba journaliste mususu bana ko libata presse mususu bana leka na ba TV bana ko boya Kabila lelo ba komi ko zwa ya ba mbongo comprendre to landela lisolo na bango mais na yebi te soki bazwaki comprendre mais ezana batu mususu bazozwa tala Kabila a très malin a créé une idéologie mon betoko ndimate taka passer na biso oyo aote ko Golden Boy passer azet biso te bete ke passer azet muta FCC mais passer tanga zika poste munene na gouvernement kingakati taka passer musena nzambe makeke ngakati on comprend que Kabila zo jouer na tout le monde Kabila na mutu nyonso baza na poche na ye azo dirige eza problème Kabila eza problème ya yemo pasteur amona atie mbongo liboso atie pouvoir liboso eza pasteur aza mbongo te pasteur azoki mbongo na FCC apesaki mbongo yango monaki te okende na élection ba AA bimaki ba AC bimaki ba F ba parti moi mike bimaki ba parti ezaki créé na FCC to créer ba parti oyo ba parti oyo na suka yango mutu récolter oyo to semi yango na Kabila azo récolter ba semi azo récolter na Sénat a récolter na ba député a récolter na ba gouverneur a récolter na premier ministre ils ont récolté azo semer il faut obuka tant au semer il faut obuka parce que tu sais que dit a semer te obuka ni au semer te voilà maintenant ma pio na mon pinzo zo kende pinza ani kiketani makambo e komi na ezo yinda mabe vient nga Abu Ramani donc na ebité na loba nini bela de London jibisa biso non est-ce que ndenge pe teni azui nini étant que président pardon étant que président est-ce que corps ya papa na yepe et que goya pe na Congo bakunda ye lokola to mona pe ya Kabila basela mausolée posti lelo balobaka bakunda corps na yete lokola ye moko azui pouvoir poto baki ke Kabila mona ko telemela ye ke corps papa na ye ate mais lelo o Kabila za suna pouvoir te est-ce que goya pe na Congo bakunda ye wana za shwa na ye wana meza shwa na ye poser bemba père na ye mais pour les aki ke Kabila zaki na pouvoir aboya ki corps wana ya kasi anto lobizi wana za shwa na ye poser bemba tata na ye zana ngwe bemba père na biso te c'est que ye ka mto yeba kusala shwa soka ko ya nango to ko ya nango te okopa na yebite faut gouverner mais bima po bemba ngo ya na yebite so il faut voter premier ministre na yebite pour ne bemba Félix Tshisekedi et Tshisekedi le père na yebite faut voter loi ngo na parlement na yebite kwa depuis azoki pouvoir il fallait ya déjà fait des to kunda leader a munene wa kufa parce que le voix opposant de wana parce que le père Tshisekedi en vie a ça jamais comme na vital yo itoloba aka ke pepe epeka papa ngo pa ka bongo ayika muta magui ko lia bambongo po makamwani si on peut moi alandi ozongi susu lobika ide ya bana ko lia bambongo na nenga sagesse na nenga buzoba te azolia na 15h na 18h a changer de Kabila face obi combien de fois ba pesi père on a primature
père on a vu primatique à 250 fois soit ça na posa na ngalinga vanda hein metala mwana ba PC présidence azwi mbangu pour ni pour ça qui a soit fait là père banane ko lia là mais na nenga zizani mais ce qu'on mona lié l'arme na nenga revers vous comprenez père a compris que cop et nene on gérer cop ango mais moi na nenga on gérer cop te moi na kutika mbongo afungwa mimba moko ndini vous comprenez yango moni pe ko soulever pe pour moi bien moni mabele na biso Congo mutu nyonso a trahira Congo eza difficile pour bakunde na Congo mobutu bakunde na Maroc ba Tshisekedi le père yi wana na prototile le bembe ya kate tozoki ba 3 ans yo ka seza po ani makila ya pepe congolais monsieur se koya le père Tshisekedi ayebi yango o nyonso alia mbongo ya Congo bakokunde na Congo te bakokunde libanda Congo mabele ko ndima yo te kwa yo sabota mabele ndimo nde yebsanga mobutu bakunde libanda Tshisekedi bakunde libanda Kabila le fils bakunde libanda Félix Tshisekedi pe so côté ko trahir bakunde libanda peuple congolais mabele ko yambaka muto ya ko ya pona amour ya Congo amour ya kotombola peuple congolais le biso to so ba boulot to tika ba copta to teki banchike ba mère na biso ba 8 ans dépasser biso là ko bana ba maternelle ti humanité za blague te mais ce qu'on récolte non to récolter ni to récolter cop ou le to récolter boulot Kabila qui to sepeli Félix Tshisekedi aye même race même nzela to sala il y a rien qui a changé vous comprenez et ça c'est dans le côté parce que tout Kabila le père tant ayaki na pouvoir tout le monde qui gouvernement nyosa Mobutu ko yaki Joseph Kabila sur pouvoir ndambo ya gouvernement ya Kabila le père misu bakendaki tout le monde qui batasika baye Tshisekedi le fils a sur pouvoir tout le monde mutasika yete tout ça na batakala ande ki mbuta sénateur. Voilà, en tout cas, tout comme pena ko kita moi muke na suka émission question nga suka ezali to utai ko mona ndeko fils mukoko lumbe kota ki bango na papa Mosengo mo cardinal Mosengo ko mengi na ko finga makambo ebele ke ya ko bimisa bana par rapport au ndenge yazo telemela ka makambo alamuka yo ko loba nini pona makambo wana na habité a telemela Mosengo par rapport à quoi on a biso bango nyonso bazo lia mbongo ya Kabila na 15h baboyi Kabila na 17h Kabila bengi ya pese mbongo na 18h a changer maloba omoloko eboma Congo eloko eboma Congo yo na lobaka politique à Congo lelo po ekumata likolo il faut ba politicien na biso ba pouvoir ba sadia na mbongo na poche tant que ba ba pouvoir ba mbawise eza pas c'est pour Congo développer pour ni poisson lobby lelo lobby dans mbongo ba bio 50,000 au changer taba beso 10,000 au changer on ne pose mutampiaka Dio Mindongala ngala félicita Dio Mindongala za les 7 députés à côté na parlement yo ka Dio Mindongala sala ngo poni poza ki dia na lar na ye to mo libération na ye mo na paketi na ni na IDPS mbaka akende kuna Dio Mindongala oui fa ke na IDPS aza partisan ya IDPS abundangi na pepe un vrai mo ba tsake mo liban ba tsake mo musika na tsinga pona nga un vrai combattant c'est Dio Mindongala le père Tshisekedi le père Ebi Dio Mindongala c'était à les seuls députés au aboya kota na kata parlement combat ende yango wana mais quand même aboya kota na parlement mazwa salaire ko zo salaire c'est l'autre il faut so salaire pas aux députés mais au voter loi monte ozo boya pe loi monte au voter loi monte ko zo pe mbongo te ozo mbongo pourquoi na zo mbongo parce que j'étais élu par le peuple na droit zo mbongo pas na ki élu na tricher te na ki vraiment élu na droit ya récupérer là mais na cop na bino na kota te ode Dio Mindongala joua ki yango lelo et puis facilité Dio Mindongala bimi prison au moins Dio Mindongala ngaba sana te ba compliquer makamne mais peuple congolais telemeni makamba Dio Mindongala makasi ke Dio mi voit bima tina suka Tshisekedi ya monika matro abengi sou masane Kabila ce peuple telemeni pour la Dio mi to bimisa Dio mi ba bimisi Dio wala yo zagila abenga masane Kabila Félix Tshisekedi a voté à Félix Tshisekedi a quoi loi qu'il faut pas prisonnier babima mais on a ngana tout na openza ngwana to sala ki une affaire une semaine ou bien 2 semaines to c'est la ministre de la justice to c'est impérialiste président de la République a quoi loi bimisa prisonnier yo ministre de la justice aux associations de la province mo quelque part aux il faut ba zela yo ti okoya dossier oh il faut signer pour ba prisonnier babima ba ko tindelo na province aux signer ezaki na ngoka dans 2 semaines on ezaki ba corps ba ne ko yokana Félix Tshisekedi azobenga Kabila pas zo accepter bimisa oyo bimisa Félix Tshisekedi pas accepter omoni oso atikali bato akoloba to bimiseka ke sana ngo lokote si bayokani bazwi kambo bimisa babimisi ah Dio Mindongala to fini makamba viol population etelemi
ah telle population est télémie, des populations télémie boyke ba copé ko beba. Bato ba lo ba trop. Photo bimisa moto na poto boma moto. Ba bimisi 2 millions. Wana iza yote mtolo batu ba président Kabila na Kabila na Etienne. Oh, Kabila na Etienne ba basala cop na bango na Congo. Kabila za président, Etienne a sa étiquette. Etienne Tshisekedi a sa président nommé et non élu. Aza nommé par qui? Par Joseph Kabila Kabange. On comprend? Moutou a nommé, c'est un peu difficile pour diriger le pays. Pour la personne on a cop. Moutou a dirigé Congo, il a maté failli, pour être élu dans le peuple. Il a dit Moutou peuple qui a sa pouvoir. Au moment des jours Félix Tshisekedi dans les cas qu'on a eu ça, on a pas vu mal à balabal. Balouban. Et si parce que Moutou est colomon comme te bimagi. Et colomon est bimé pour la peine Moutou colon na bango zwaki. Mais si c'était Martin Fayulu. Dans le ballon, on a ce matin fait le président. Moi, je suis les héros de Bakangi Kabila, Bakangi Bandre Kimbuta, Bakangi Bangonios, héros de la CPI. Héros de changer gouvernement, de bête Makamoussous. Mais tellement que ça, on a Kabila et que ce matin fait la zip pour Vanga Bakanga, to peut sa copie pas pétio. Parce que déjà comme le Vital Kamé a sali cop. On m'a dit Vital Kamé étant à Bazuka pour voir à Bali, à mis dans $50,000. Tandis que Vital Kamé a Koyaki, a tiré une copie Bamboa. Ateke ba mapangu ne presque nyonso na GB kwa koyaki ba mitukane kanga mai kuna ndako ba monter répéter ki ba mbwandeni ateka ba mbwa boye biteke Vital Kamé c'est un vrai vendeur de chiens. Vital Kamé ateka ba mbwa ko patikala nango Kabila bengana ke pe ko Kabila bengana ke pembe na ye ko patikala nango ya ba mbwa tant que une élection Kabila vendre telle il faut tous se jouer na cop parce que Vital Kamé ba zongisi sur na cop ba memie na cop pour appeler résultat normal cop et coquille. Kabila pese mbongo mbango akobala mwasa JB $150,000. Oui ngombe soki combien de meme combien de ntaba amatisi to ya mwasi apembe de bozana bo matito mwasa pemba matito grâce à Vital Kamé mwasa pemba bana bana maneno ba 2000 mais mwasa pemba comme na $150,000. Voilà en tout cas bino moboyo kindenge base lobi to loba nini Maître Dikes Lutadila base à la muka ba yoka biso de base à 17e mairie te biso ta base à limité so to base ya la muka to la musa peuple à la muka yango moni mikolo to sous des boulots to ina boulot photo bimisa Congo na lifelu to komi sous na boulot photo bimisa na Félix Tshisekedi na lifelu yo ka charge musa na Félix pesi biso un grand garçon le roi yebe to bimisa na lifelu ils a boulot mais papa au garçon ya garçon papa ya garçon un garçon ya papa te so la ki papa nga gérer mboka de ba gérer te en gérant on a qui garçon yango photo benga garçon. Voilà en tout cas comme nous sommes vraiment dans suka émission moi le basuka te poto kabwani te poto kokuta na kaka numéro de téléphone ndenge zala kaka moi dembote et ça bien bambote na pesika bambote na baya ya tout na pesika bambote na baya ya tout na 90 mètres pembeni garde corps privé à Wera. On a préparé un mot de ngai pa ya vie 90 balobi mwana bandala ya solo maître penza akenda ya kenda ya zalo kwa bango te donc bambote belé jeune na bandala ke poto deux fois na stress ya ka yi apesi bobo Jenny Mbote Shisha Mabwana joli kusala Mike Longange na tiki ezala maboko na yo ta mort mes condoléances ya trop to saka to zala toujours na date to kozo bemba maman vendredi to kunda maman samedi comme d'habitude au monde ba image ndenge zala kaka na pesi baya ya tout bana Paris baya ya tout bana Kinimbota to ya bolamuka ba combattant na sengi bino merci na onyo so bosai na Paris lelo mato comprendre que Martin Fayulu azaki mal président élu c'est la première fois ma bongo sai na France na France na esale maboité ba mekaka o sala ngozaki jibe na weka na nenga musique mais na nenga politique mutadi boso sala ngo za Martin Fayulu grâce na bino yo na pesi bino tumbote numéro na 089 91 98 408 même numéro na c'est la WhatsApp le même numéro appel normal baya ya tout bunda baya ya bolamuka to sala ba tous les moyens to bimisa Félix Tshisekedi na maboko ya Kabila pona mboko ebonge fo Félix alongwa na maboko ya Kabila tant que Félix na maboko ya Kabila mon frère masango ekomi na 4000 francs mbawe ekoti na Congo ko peso soma mesu te pourquoi mbawe za ba doit futa mate le 28 gouvernement to ebite soke kobima biso pe tozo sedaka Martin Fayulu le 28 ce gouvernement bibite mois prochain biso pe to bani ba marche à Lamuka parce que yoka Lamuka na marche ezaka dégâts biso to sali marche za dégâts za ba biso to tumba ba pinete biso to tambola mais za dégâts Monteke tant nous nous tambola bat bazo kufa bat bazo sa ba désordre bloka tezo bunga monteke Martin Fayulu pazo tant bo akoluka te ba marche azo luka pe désordre na Congo
bamarche wana eza bamarche wana tozosala bamarche te bêtement te tozosala bamarche pourquoi tozosala bamarche tolinga te tolamusa nde esprit ya Félix Tshisekedi moni décision auti kozwa oyo totelemela basénateur azwa esu décision ya kokanga Kabila totika koloba te topesa nanu Kabila